Raf Ngindo Congo Promo. Oza site Mora Gaillard batutu basepela nango Congo Promo en tout cas bosala musala kitoko. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, peine confiance au Topesa Bango. Ça fait 9 ans. Tozakak, Topika Bendele. Papa, Azana Yekaka papa. Balula, Bukamata. Nyos Weizana Kati. Oyo ezali GPX. Agence Moko Nakati ya Londres Mubimba. Lumiko Sanate. Tata, akutika la tata. Tous les plaisirs pour moi de vous servir, chers fans de l'émission News de Kin, avec moi Betty Massengou. Partout vous êtes, partout vous nous suivez, bonjour déjà à vous et bienvenue dans votre émission préférée News de Kin, une émission socio-culturelle, une émission qui fait la promotion de la culture congolaise. Je vous salue et je vous aime bien. Merci déjà pour l'attention particulière à cette émission. Salutations déjà à Cédric Bakamana, merci mon frère d'être là, merci pour les images et bien de bonnes choses pour vous. Salutations à Papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davline et à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Salutations à notre cordon Timothée Piana Serge. Je pense aussi à notre DT Christian Mbouimbouioué et big salutations à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindo, notre papa depuis les États-Unis. Chers fans, l'actualité nous oblige. En tout cas, je reçois pour la première fois dans cette émission Prince d'Angola. Lelo Azo préparé déjà single pour Nakose Pesa Bino Bolingara musique congolaise. Voilà, Prince d'Angola, album. Voilà, donc Azo préparé album et nous allons parler surtout de cet album et nous allons parler aussi de la musique congolaise en général parce que lui aussi il fait partie de la musique et surtout il est congolais. Il faut tout le bayango. Donc voilà. Et Prince, vous le savez, donc il n'est pas présenté, il était chez Weranson de la Forêt. Et bien aujourd'hui, il fait sa carrière seul. Et déjà, merci déjà à Cédric pour les images parce que je suis déjà avec mon invité, Prince d'Angola, leader. Bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ça va, ça marche, on est là toujours. Plaisir au na émission na biso na Congo Promo Télévision. Je sais très bien que ba fan est belé bazolanda partout dans le monde entier. Tokutani to lati bilamba to ebakite to lata. Coïncidence kara. Saint-Valentin ya au juillet. Vraiment. Na comprendre to bimiga boyo bo bimino ngabe na bimi boyo. Ka coïncidence hein, ya bilamba. Oh toyo kanaki jamais. Mission faut la Non. Des en cas coïncidence, voilà. Et peut s'y péca bien, donc voilà. Mais Prince d'Angola, un mot, n'a pas fan au bazo landa biso na Congo Promo monde entier. Je sais pas, oui, si bango avant to kota na ban ya émission na biso. Si bango que nzambaza na bango basambela et surtout balingate ka ko sala batu mabe. Balobaka mabe ya bato te bamitalaka pe bango moko et puis bayebake un jour to samba biso tout un jour to samba donc nyonso osala vanda pena raisonner nga pe ba osambisa ngai dona bino bato kutu bosambisaka na ba o bokondanaka bato bino pe bosamba un jour donc toza bien pour Congo ekenda en avant pour so mutema mabe wana pe za nango Kongo pe bonga nango te po yozo liko bongisa mboka mais yo moko mutamutema mabe et bon appétit. Voilà, et la jalousie surtout, c'est pas bon pour maman de mo kende la to mo na comme mutema mabe na jalousie. Pour ceux qui yo ezaki na place na yo linga ko sepela, so ezende kono linga ko sepela. Le weza mutu mususu olingite. Donc Congola tika moi ezaleli wana, c'est tout.
En tout cas, là, je pense bien message on a eza batutu bayokiango voilà. Mais au presse d'ango là, oui que au bangi c'est batu moi trop hein, surtout leur maison mère batu longwe longwe batu mususu bazoya, mususu babi presse d'ango là zalara au mona zongi sous maison mère. Mais to moni ti sikozo maintenir position na ya ki leadership et puis na préparation ya album na. O sekiango et quand vous saki o te no zonga ti. Vraiment. On dit jamais, jamais, mais je crois pas. On est à orchestre, parce qu'avant la mission, et maison mère, on a déjà fan à Wenge. Donc, Wenge maison mère, on a fan à Wenge déjà maison mère. Donc, na lingaka musique ya le roi de la forêt, na lingana yemoko mutu. Ouais. Po na role kana na TV boy na fingi na boy na ngapende bana mai musuba boy aka na krakata. Mais ça m'arrange quoi, ça m'arrange pas, ça va changer rien dans ma vie. Madame Goutuna accepter nangaye malgré ma bezala mais bola mo pezala bola mo ileka ki pe ba mabe. Donc total akaba mabe ba tout yango conseil na ochope ça. Donc je crois pas na kozonga, je crois vraiment plus parce que eloko elongolanga wana na ndimite ke ici là. Na ndimite ke ici là pour ngana meka kozonga total mais na monique ils ont empiré tout sous na monique non poto za bien avie na ngai mamna za na ngai ailleurs vie passer musala na poto na zo katama moyo pesa vie mbote tato kuta na Zambie na pesa vie mbote tokuta na Lubumbashi vie obeta ndole na enga pe na côté na vestiaire tokomosola na biso isale nga bien moto ba otindi kanga za te parce que babi que lui là c'est un soldat hors ya camp naza libanda maison mère mais na bundela maison mère na linga ba buzo ba penza troté na komba Vincent pour na vie. Merci beaucoup mais en fait eloni penze longo la wana na maison mère olobi ke ezako s'empirer toujours et comment en est eloni par exemple on en a trop parlé, je préfère tout nangelo oni venir sepelisa au côté maison mère ils avaient bien parce qu'on est allé ko sepelisa mais est-ce que kolongolisa yo kolongoleza kaka mamakambo tokutana nango mobale obalati na pesi père bambote mobale obala yete mutabanda yo no o change tu okutana muto sepeli mbalo pena na vande awo nde mopeka na biso osa musala omonike tout ça bien boso na continuer kina wengiana nga mutako kufa tena ba mutako kufa na ebi. Donc comme qui bien soutenu na boa ok ba niveau mo boye batamayele ba oyeba mamna olo ba zoba ba comprendre mon héritier elle fait le pesa un jour dati karaza bien apesa vient na ngatambote na musika bana mai tozala bien ba tikala na belé to ala na biso bien. Merci beaucoup au presse d'Angola. Mais avant de bétana nous aux actualités album aux préparé préva l'appui mais ngala olingana nous na tout na mutu na opo eza déjà opportunité malamu aux yeux pour to beta mo ba news eze belé tant olongwa ki maison mère cri au bois ka la succès wana kitamba la mama muilwe au mona que we ranson atika yango et ça la comme ndeni. Non. Ba l'idée on chose à longo ya longo na cri ba bandeli sous studio. Ezana biloko ba longo la ezana biloko ba longo la te. Ezana biloko mona ke fo longa na ingeta wana flash ingeta. Ngamona bwaka na kati mais eso ezana décret simba na kati. Eza muselu na kitambala mama molo sans kozala na mutema mabe pa batu msoma ba yalo ba boya Bercy te. Bercy c'est un bosseur. Kutunga na mona neti Bercy Yago la salle a utilisé bien que biso na wenge. On dit biso te beko utiliser. Pas faire, je sens là même moi il me fait danser par contre na wenge na ndota makamne ka boy. Na nenga mabeta. Tout soit avec qui mtakimisa au maison mère. Alanda bato. Le ya koti mbala moko eumela te yomba moko longo maison mère. Siko wapi. Mais mukolo ya yakanga na loba déjà que choix au bozo sala. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, mais les démons peuvent loba kati peuple. Mutu somo na zo loba, mais ndo kyo za kati ne muta loba. Na loba ngo le jour ya yaka. Sikona wana obokani sena ngana loba nini ya mambo solo. Eza ngana loba wana bana biso. Jamais ngana okima e na longwa pona ye. Sikwa zate na zonga. So eza ebongo alors. Parce que
to yebingana vraiment coup de chapeau na ambulance aboa qui bien vraiment bien ambulance aboa qui bien 7 jours de la semaine carrément vient en tout cas l'autre bando luka ya mwana Vincent na zongi enga papa na zongeli et ça là moi bien mo mona vient na yo vient pena azongi mbisali vraiment bien longola kutu na mtuno kizaiki ko banga ye obya ko kima pona bunda ba bitumbo mwana na ko bunda je otikala ko bunda wango te oboika et pona yana style na ngai o lelo pe kenda bezaka ke esenga ki ko longwa na tikaki ndena oto ibisa poto saka bien pour nga koma makamo bo mususu na préféré na sa chemin nga et voilà quoi. Alors cru en ya kitambala maman mwino Oya kanisa ke no welengia mawera omutsi nga bilona lobaka na lobango oya kanisa ke no welengia mawera sona vida et à poisson d'avril tala lelo likamba ko kamwa diemba tala lelo likamba ko kamwa fleshingeta tozaka boye biso nyonso mikolo tozaka na systeme ya simateri monte ngade na lobaka mama likambo ko kamwe fiston poela fleshingeta ege mavungu kitambala mama stalone mavungu to pepa likolo kitambala mama mulungudi malembe yolelo oneza na ba evre kotika ko longwa ka te biloko de to tika sekota. En tout cas, merci beaucoup, Maboro. Donc, toujours lui sous son live. Plaisir à trop. Na maman Emilie Nzemba. Moi, c'est à papa tous pepele en béton à Londres. Na champion KMB no kwa bana na kata Kenya. Igwe Blaise Kava na Kenya wana. Et puis Barcelone. Mandoule toujours depuis Kenya. Tanga ba côté on ko bossa na Jojo Mandiki te ko bossa na vena biso le gene général matumona wetu de fao ko bossa na te soki ba côté on a Tanzanie Zambie Kenya quoi. Voilà, on a général Talara général de fao donc voilà na bossa nité Merlin moi si toro le kolobor maman na Serline moi si abatu ya papa Serge na Kenya ba bizu belé voilà. Mais ndena lobaki tout à l'heure ba fan tout olingo ta biloko na oza na Londres Keneka na agence GPX ya boss Gaston Chenda biloko non na kin et comme avec beaucoup de sécurité signé Serge Mpiana Cordon voilà Prince d'Angola de autour tout à l'heure là mais oyebi ke comme ça batu à chaque fois sur longue maison mère au lobarmabe de la forêt mais basala pe bakata trop na maison mais il faut qu'on se le dise hein et ça a une façon ya ko flatter de la forêt ya ko flatter ba fan na ye to ezara pourquoi na flatter de la forêt na liaka pa na ye avie na ngana biso na zalaka fan na ye ndenge ba Karim ba Karine bazaka ba fan na ye Karine Kalume Kitenge ndenge balinga Vientone na flatter par rapport à foutre la ngani nda kwa sombela ngani sengle na ko flatter parfois pour amemanga na poto mais siko naza son orchestre na te na ko lobana ngabe mabeti nazana intera ko lobande ka makama mabete yango na mona ka sens te Karine Kalume alingaka boye te vena nga golf kizola balingaka boye te eza pona ko banga mutu te batu musuba kanza ngana banga ko loba mabe a 20 ne pona banga ka sankara finga nga ndenge na mona ka batu mususu abenga nga yo ozo banga ko loba mabe ya wera sino sankara finga yo ngana ke ko banga sankara finga nga si à dire na koloba mena yo loba na TVT Vincent na vie na ngai respect ngana lango pana yo kanzi ngana na vanza Vincent te na soli na avana longo orchestre na vanza ke boy vie tala boy so simbi te ngana okende ngaya koloba na TVT on la ba perete osana wengo vandi ni oloba te ngana la na katsa wenge mena o déclarer salaire ezate kele na longo bwene na komo loba ke na wenge ba futa ngate na ndo lobela ngona orchestre président ni biso ka boy mantsuka ngonde mbeya to sola ka bongo kuna venga na tika bana na mikili na mwasi na ya musala awa vie boye fotali sa vie na ndo sala ngona wenge ngeza tekele na longo bona ko moloba moi je suis un homme bate belo mona ba nga mbati me mutupe na a jeep ngana pe na yakuza yanke pona bia tana bombi atana lobite na ko daya ka ngana banga na ngate juli wana ngeke ya muto wa boma ngaka nza teke ye mutabomi ngaye ba kezande jour na ngaya okufa ende jour na okufa ngona kufi zeso na obangela liwani
na banga ata Viento na vie na ngana kolo ba pe mabebele asala nga pe makambo moko boye ke na moni vieux c'est par exemple na loba neti kakola tinda bato bundisanga na mikili na koto hôpital Viento na bimisa ni enfant nazwa soin wana sans papier ko ebiso za passeport apa mana visa ko zwa soin na mikili nga na buka na lino traitement no biza combien na eza vie so zonga mbongo te na olongo orkeso pona baby simbongo na ngebele pona traitement ba piange lo te otoke na kin na ebeke na poto na zuite bona kin tout la mwisi on so na obanga ndeni ngelo obanga zate so ko sola wana vie na nga na linga ga ende kaka na linga vie na nga bato pe ba Holanda ba oyeba za flatter ite na flatter nan ba fana wera musana ba ko finga mission ba longwa maison mère ba kumisa biso te siko na obondela ba ngona ndeni bango balingaka soza wana ndo wa mwana na bango bieso ke simbe comme tala biso Fabregas ebi mbonde bando finga Fabregas bate bele bando finga Fabre e bele pe ba finga héritier le lozela ba obeta na bango tolo e comme biso le roi de la forêt mutaboti bane bele nini do yana ngobongo ngape ke simbe koma ngakuti ya ko ba komisana ba ngapo par exemple boyenet ngana vie na finga na ngaviete et ça peut compter per éducation. Et belle muso ba mise ba lokota ba ngona banzela ba le ba shege ba komba mina fini ba shege te na biteke shega ko zwa vite mais éducation ya mutazwi na rue na wazwi na école ata lati piercing ata na tiki ba suki boye mutamayele oyeba ke mutamayele zoba sigwa oyeba te na mutamayele poza zoba voilà quoi. En tout cas c'est bien répondu Prince d'Angola voilà mais car Boyka comment on a appelé ça Boyka kaka animation soda te Boyka film Boyka ba kange ba kota na prison ba buki ba wala melse ba maya ba toilette ba dalme suka yeka mutalonga ka bitumba Boyka vraiment donc mikolo Boyka de l'animation na yoki ba lobi ki UPL ki musique typique na lengi ba ignorer papa chéri si ben pia na wera sonne kofi olomide ba bosani ekuma ni Mose Fulange ngekuta kufa na scène yebisanga UPL nini na Congo esi ya so disque d'or hiver na Congo ezalaka te tikolo to ko bimande loto omona wapi moto alati ba Gucci ba chacha apasola yango wana ekomi kikulu na soki boye bobi manabar bo pasoli bilamba bolati pobo yebike eza yangwanzu biso to tikali na bar to bina evunda na Prince d'Angola evunda so bidenda ndende omotende kangi kini kitoko la vie voilà mais crina au pays lu qui là-bas tout problème c'est comme si on boit qu'il ba UPA bilo mo bongo tala si mazonga motelo ba vie na affaire ezaba ke banana bamasa bayembi bilo mobo esali siksa na kine peke ki UPL qui musique typique biso on a des franco on a les pépé calé on a des wemba on a des papa wemba des Kofi on a des Fali Fer on a des héritiers on a des princes on a des Bill ba Sele ba roi David mais ce que ba ignorant on ka mon boete mutu mususu ko ya baksa buzoba ta vie na bango Lexis légal na maître Gims ba respecta biso ba bi que nous sources ces ande biso donc yango eza oluka mamte meka kasi ba olate bato tout ba olate pa bato nyonso Boyka Boyka de l'animation congolaise voilà mais quand tu obeta masolongo la musique congolaise évolution nango ozomona ndeni ça va ça évolue ou pas la musique congolaise ça évolue preuve na otala ba clip ba vie nanga ba Vientone ba vie quadra bana mai ebele papa chéri ba Fali ba Fer na ba urbaine donc eloko ezaka pasi na kala to talaka ba arkeli na ba Missy Elliott na kala ba PDD le biso peto ko moleka to so évoluer na biso na biso mage e akaka musique na biso zo évoluer libanda makasi biso kande ba congolais on concerne pe ki liboso mutema mabe na biso to linga to boma culture mais culture na biso ekufa na ngote bato nde ba okufa ba otika culture po bakuta kyango voilà donc to kuta ki ndule biso to linga to boma ndule to ko dae ndule otikala to loko boluka bo boma ekufa te voilà musique ya dessin animé ya RDC to loko boluka bo boma eko kufa te po yango ekufa te yondo ko dae nango bolinga ba boma
bato balinga baboma culture ya musique ya RDC otuni évolution batongo banani o bazolinga baboma culture ya musique congolaise nayoka na kaka o banani o baleki biso banani o baleki biso bato nyonso bakanisaka baleki biso baluka baboma kaka culture ya Congo yo lobi bosala promotion ya culture tiko oyebi bato batakaka musique ya RDC te kaka ya bacombattant nde baolinga susu bobeta na bamboka wana te bacombattant mpe na mwa bango me bango mpenza te nga pona nga bakombata fo babuka nde kutu ba studio babuki ba studio bapanzi ba studio babuki ba Olympia babuki ba Zénith babuki ba CD ba place nyonso eteka ba CD ba congolais na Paris wana babuki buki yango babeti ba producteur baboma ba producteur nyonso baluka ba produire ba congolais ba caméra mutu nyonso filma ba musicien congolais bokangi bobomi mutu nyonso oyo babwaki pa ba musique ya RDC bwaki congolais mo bwaki bokutane na Paris bien partout ozu obomi yo zenemi babwaki pa basayo ba congolais wana babwaki ba musicien obomi wana menga na éviter prince d'Angola voilà et ça par rapport à idée na yo loko yo za la rapé kuna air moko ya kana ba kinboy en fait tout le bango on a juste pendant quelques poussières de minutes problème ngo ezara nini yo yembe la président de la République te siko ezara nini oyo ba isa ba compte à rendre te peut-être na biloko bino bo sala bango musicien moko sala combattre le côté net le ni yo yebi misa sala combattre bon to lo ba ke raison na bango ezaka Kabila dégage bango baloba biso to loba bongo attends yo zo tinda muta ko loba likamba bongo ngana musicien na obanande na ko loba ke Kabila dégage ngai makamba ya mboka onanga etalinga na nini yo moko longa poto te ozwa visa ya na aéroport au sala ba banderole que moi grand prêtre nanyo je viens de Paris Kabila dégage mati ba banderole na yo au salina ba panneau na yo eza bien oye na ba chaîne ba TV awa oleki na ba chaîne TV lokwa biso to ko sala ngote parce que ngana osala ngote ngana ozende élection na voter carte électeur kuna zoaki ngana ozende élection na voter ozomo kinga komba nanga et puis komba nanga ezate ke musique a Congo ekufa komba nanga ezali état de droit o ya chicha bandako bundela Congola jouir na bomengo mboka na ye batu bafutamaka ba mise bazwa ba droit na bango ba maître bafutama ba soda bazwa salaire ba mineur batiko mela ba masanga omona nga komba nga koteza na yembi nzembo nga moko boye Écho d'Afrique na kata nzembo Écho d'Afrique wana na lobi na ba konzi Afrika na pesi kutu conseil mundela zo tinda bino bo bunda bo sala ba guerre yem tatekela bino mandoki poni bolinga kotika pouvoir te po boyebi ke na sima nango CPE zo zela bino alors que là pia bino mandoki bo bunda yazo yiba bo mengo mboka devoir na nga yangwana devoir na ngeza ya lo ba Kabila dégage hein pona chanani ngana bi mutna ocha il faut na kende ko voter nde ngana okende ko voter donc nga mise na ko salango jamais pour ngate muna chaki na pouvoir wana. D'abord la Bible dit que toute autorité vient de Dieu et rien n'est par hasard, rien n'est hasard. O ba combattre ba osala comment maka que y aura un temps ba osala boy. Yo ni pele musique ko sila na poto wana. Kande poto lingandule. Kande nga nuyeme ala kuna. Me ba kati yango c'est un temps. Bonga sikope bango peut être combattre dégage. Ozomo te que bon ce que ba ta pepe de pepe singa prince les gars na TV le ba combattre dégage. Après bino kuna le na ya bosangani. Bino kutu bwana poto bwana mboko eza na démocratie mais bo beta bato. Bozo boma bato bo pa ko boma combattre boma te. Bozo beta ba musicien, bozo beta bato. Bwana mboka o eza na mobeko. Bongo kaka na Congo oyo kutu mobeko démocratie malonga ngona ne koti na ngote. Botinda ngana lo ba bongo na kufa kaka. Voilà, mais ça fait aussi mal, hein, comme on a que Neba Moussa Nabiso. Ça fait pas mal, c'est la honte. Ça fait pas mal, c'est la honte. Guerre est en Côte d'Ivoire, battu va Koufa. Ba magic système bando betate. Drogue bando beta balete. Raison bango ba pesa pa ba musicien na mona ngo sans té. Ndeti ngai nazolo bango ngai to na kin. Nazara muta pepere d'été naza combattant naza mwana ya chichi ya IDPS naza pena mwana wa mulumba émission retana mapena kinit
mais ce que wana nete ya droit na ngai nde na biko na muta IDPS est-ce banga te ko loba bon nazo banga te na lobela ngopena kin siko yo muto lingo loba ke Kabila dégage yo moko yaka yo yebisa e po nazo tinda maloba pananga ponga na ko kende te ngane to kuta na ate na ko bandolo ba onde ni ngane problème te soki mboka o baby po ye aza en place to voter kasi to ngai souci na ko des ande qui combattant na to organiser ndebe élection to voter moto biso to linga ko tia to tala mboka ndenge itambola mais Congola o balukela ka mutu wana kasavu bazalaka o président moko yuma Mobutu dictature Kabila le père aye baluki ka sous problème to comme sous na président to zane actuel o to sepela ka président jeune biso tu babalukeli o to ko tia to ko balukela ye kaka bombelo ko na yebisao po to za bato yo kanzi to tonda o mani juka to voter to zu président musu ya sika na mboko na décembre to voter ko makambo esila ngape na posa okenda ko beta na poto makambo so esili to voter président mususu bombelo na ebiso ba changer sujet eza soute Kabila dégage ba ozwe loko mususu ba lati ba musicien bombelo na ebisio. En tout cas, je pense bien partout Bozolanda biso surtout na ba combattants Bozolanda émission déjà bozo comprendre ni tozolo ba na 4 émissions mais comment on a concert ya Fally Ipupa qui annulé, il y a hérité Watana Beza déjà samedi dans ce 15 juillet toujours déjà nungu ba musote hérité Robeta ba musote Robeta teka na ba groupe ba combattant wana na évité yo en tant que Congolais en tant que leader d'opinion obo éducara masse point de vue ne kokozalani c'est na vandi. Nabi kende to sa émission boy na lo mambo solo mais je serai insulté bango ba finga ba ba bêtise ba komaka na banzota ba mama batu mais ta siko batu ba luka mboke bonga tala bango moko bizaleli concert héritier est raté au monde bena mota sali vidéo Dieu merci enfin pour baniler concert héritier ntema mabe wane komi motema mabe ko souhaiter malheur à moto et amutema mabe yango pomoni parfois nzamba oboya ne ko sala yango mona parfois nzamba oboya ko sala otika to zala boye parce que bozo réclamer droit moko na mutema mabe na sima et comme pena jalousie mal très mal placé bande kona biso ba combattant biso yo ba combattant ngape na combattant mais batawata bazana kina batafali ba betinga te pona combattant songa combattant na ke beta fali poani miziko to sala ba mabote beleli ya na kati bozolu ka chômage sila na mboka bato bazana mwa katuka mwa ba entreprise na bango ya mikie bozo bomango ndule so beti na Paris Alpha Ngungu salon plein toyebi to koloba ko tute mambo belé oya bien pezalaka yaka mabeti bana poto bayaka awat ngamo pe na jika na yaka awa bolongola nganga na pe na jika sute po ya biso ezaka toza kuna toza bana poto bayaka awa soki biso ezake biso poto kenda ko bima na basi na bango ya poto est-ce que bango baso ba bima na bango ba bandeko na bango ba mama leki na bango ba bima na batamo na bango si bana batut mabala boni bana poto to panza awa na kin tana kombo ba pesa awa salle de jeu oyebi mamna aloba na yebi yango babenga awa salle de jeu ba jouer na bango bino tan niveau ba jouer na bango bino respect zate pa basi ya bato mais biso toto sakaka po nini o nalingaki mwana ya vie moko boye mais c'est normal ngana ke na poto na kutani na mwana poto ya bien pis na uti kin bashteka poto kande bangala kana nga miso ezana na uti kisasa na zana na putulo na elongi na moni mwasi moko azongala Karin kitenga zongala Jenile mazongala na moni senta na mona ba momi ba ngala na sepeli na mwasi nga muteme beti mabeza wapi
bana poto boni ba senta batika batu babota awa bakipa bana anate biso tona to yebi sikona mutati asundoli mutu zemi na RDC ya passion na muta sundoli zemi na poto biso bato sundola na poto oko sundolela mutu mwa wapi na omo wana posa na kuma pasteur pona zwata na keteya na Olympia bacha atake pensa bongwani aza koteya na Olympia me ba uto beta pes Moïse Mbia bazolanda na bango batenia siko eza nini etoye basute so eza nini donc c'est regrettable bofinga na bino bofinga na se wana banzoto ba mama na biso on accepte ça wana osala nzembo moko boye makambo na oyemba na kati ya nzembo wana soki bakanyi ngai bakombatan bosangisela ngai mbongo na alobango nazoyemba vie na nga bokechu vie ba na kotanga ba nayebi ba vie na nga tuya bakombatan bo ba vie na ngai nazoyemba nzembo moko awa na kovanda na kini na kokima te avant l'élection na oyemba ngo soki bakanyi nga boya pe boya ko marcher awa ezaka te marche po na contre ba concert dollar mati awa ekomi na 160 ezaki na ona 80,000 bo marché te basoda awa bafuta magate basoda bafuta magate marché zate na kini awa bana mike bamelaka masanga okokota bena bar boye bana 16 ans 15 ans bo marché lango te député azofuta ma $6,000 mais mutu atangisa député ba maître oyo tobenga ba fonctionnaire azwaka salaire à 37,000 après ba 3-4 ans marché eza te ta makambo toko marché nango mais tokomona biso obeta ba musicien mais na ozaka combattant jusqu'à la mort vrai combattant pena nga na olobango noko ofungwa pena na olobango na combattant na kin na ozelande élection et puis na osenga na ba vrai combattant ba ya kin bazwa ba élection to voter muto biso to lingi poso to zaka libanda to koko voter ete siko ba musicien o bozo beta baza batu bako sensibiliser public bako mobiliser batu bozo beta bango na ebite bata mayele pe ba olanda ngai ba musicien o bo beta baza public awa ngana na batu na nga Fabrice na yewe razana ya yeji bazana ye kofaza ye héritier de plique tozana batu sala ba on peut le te pongo dernier mais na combattant mo munene ayakin awa lega me buntina ba TV na biso basala elota na mona kutu maachanda silika kabifo azonga maacha la mwana c'est pour montrer que nous on n'est pas fait pour la violence c'est juste ça. Mais pourquoi vous pensez à Europe bamboka muso beta pesate net bangola wana ba Kenya kutu Félix Oise wa monstre d'amour na pese bambote belé azana Kenya kuna fo mona mbongo epanza na dega ezaka poto biso bana poto bango basala biso na ko ignorer te nga pe parler na la na zone Angola nga pe na pe parler na la reuta Angola bandre liseo chichi ba vena nga shiko strela na solo na batu mo kutu bazairo ba yebi na bango penzati bana ba ministre ya Angola na ko boya mikilité biso foto beta na mikili wana beti fo kana na boye to kenda to beta ba Zambie ba Tanzanie okay mais foto kenda ne nord non de sala biso foto kenda ka mikili yo kanzo ba pekisa biso na Brazza boya sute ko boya kaso na Zambie te nord yuka ngona sangwa nord yango mutito bende la rabin nord yango mutiko tsara biso ba plan nord yango ko tsara teni yango foto zaka toujours ba héritier Fernando Bazawana Junior Mundele Bazawana ba masa bazana ba Chico Saint-Esprit ba masa belé bazawana ba yebi ke fo nord to le lango poto yebi fo beta na ba Zenith Olympia ba archive tikala Atlantique oza bien to beta na bangola to beta partout mais to yebi mama to loba ndeti ngala imam na loba mais na préfère na vanda na kin mais faut na beta kandule faut mikili faut beta na ba Olympia na mon héritier tande aza bon mundela yebi na nicho bo foulier fort fa ka beta kutanga lekani ina persi parfois si on nga beti te ti RFI zo lobela mama na
donc ndenge eza boye na Donald Trump ayebi ke congolais moko ngai bafuliwa ata ozomona sikoyo makambo eza oleka nango boye motu moko ayebeti ne pasaine mpiaka po bampiaka mpe alaki na mikili wana yando oleka ina persi motu mpe ayebwe mpiaka azongi mpe boye podita aza su te mais sikoyo ndenge eza boye na Donald Trump ayebi ke ya un artiste congolais oyo bakombata mboka ne baboya beta mais salika bien mwana mai obeta te pona ngai tant soldat t'es quand même arrivé donde to le bandit vie beaucoup le kufa na micro na maboko t'es quand même babomi mais au kufi quand même na honneur na yo t'es quand même arrivé au défier mututé na habité sur cette interview au défier au défier bato wana te wata wana babatu na biso conseil vraiment ngande ko na ko peso ya ngwana wana babande ko na biso kaka izaka mo eloko mo boye ici là ka voilà to sambela kande un jour ici là. En tout cas, merci beaucoup. Espérons que si là, artiste Moussa Nabiso, bazong la ko prester kuna pe na Europe, partout dans le monde, ressala bien pour culture Nabiso et avancer et qu'elle est de l'avant. Parlons maintenant de votre album. Pourquoi d'abord titre on a preuve na bosse sous-titre et album preuve à l'appui. Presse d'Angola. Ni n'angolingola avec sa biso na 4 albums on a preuve à l'appui. Preuve à l'appui, les albums moro et game avungwa yebi. Eza disque mo na sali biloko na sali na kati yango ndezaka preuve pona ko prouver batute na yembi na bavwa papa wemba na yembi mama mabela na kati evundeza wana bazozo suntswengina ntwengine za wana nazo coloniser na ngai na yembi ponga mapa vient nga kaluji na vient nga patino na mambo animateur bena mambo yemba na yebi na yembaka bien on a chonka preuve à l'appui donc nzamba osunga disque bima au fur et à mesure déjà vunda yango ekangi kina we vunda déjà dans la minute to bina déjà vunda na yebiki boyoka biloko musweza na kati mais nzembo moko na yembi écho des enfants nazolo bana ba combattants ba vie na ngai je m'adresse à mes grands à mes mamans à mes tantines parce que eza blague tes apena ba sœur ba vie eza ba ventire te apena na batama ele o bazana combat solo po ba msusu ba yebi combat na bango te ba o ba bundela pena nazo lancer déjà appel nzembo mona oyemba awa na ndimi ko saki Alpha Blondy na kata kin soki nga bakanginga avana kufa boya komizwila ngai nga na ondima komema lisumu wana kiboko nzina bino boko wela basible na bino biso teo biso tozali bilenge botika biso tokende kelasi potango yinda na mboka ya bino bana bomemaka na poto biso tobatamaka awa kokima na bazamba surtout biso bana ya basi tokomaka nde instrument na bino ya ba viole nazo yemba nzembo moko nazo lancer sous appel bameka kanga munu na lobatana kikongo kanangi po bozona posa biso to yemba ba nzembo boye bo produire ngo benzemba ngo bo tindela ngape mbongo na sala clip a bien voilà pona lobby sikonga na lancer appel total pena so to bundela ka mboka nzembo moko na yembi écho des enfants avec 8 millions de morts na kati nga siko combattant na bino mission na bino na oyembela ngo na kin siko boyo sanga soni te loko bozo boya bato ngambo wana babeta siko ngamutu na bino numéro pe nazo pesa po bozwa so raison te 089 85 66 015 00243 89 85 66 015 bozwinga nzembo wana na eza internet bazongisa na bango écho des enfants nazo yema mabe nyonso we salama na mboko onga na yebi keza mabe botindela nga siko mbongo bo produit nga na nzembo wana total siko so eza ke ba texte parce que nga na oyemba écho des enfants clip Simba voilà mafona ke mbujima ifona ke tikuna pa baluba azoboma batu kuna fona ke baboma fona ke fona sala ngo partout na Congo oyo place nyonzo na beni place nyonzo mama besala emelanga na okena clip wana
sûr que Osimba Prince d'Angola pour musique na biso mingi zaka babolingo basi et tout amour mais yozo ke no yemba réalité ozo salima lelo na mboka na biso. Ça va tenir? T'es sûr? Mais c'est ça qui manque apparemment. Et en tant qu'artiste, je vis si c'est vraiment c'est ça le cas, si c'est ça le cas que yangone mutando zanga. Moi je vais le faire. Mais na lancer pas appel. Ce ma beyelinga botiki ngai. Total siko bo bundelanga. Bo beti bato ba mise, bo beti bato bozo beta bango baliaka mbongo ya gouvernement nga ba pia ngai lo te na liana mbongo ta ya mkonzi moko te ya na Congo. Nazo yemba siko ngai pona makama mboko na otasiko so ba kombata ba osani ni pona nga. Voilà, en tout cas, ils ont combien de titres déjà? Album ils ont 8 titres avec 4 chansons bonus pour déjà bilo muswe bima batala talango. Voilà quoi donc ba oyoka na bango o ba oyoka. Karine Kitenge Kalume maman na bébé na biso quoi. Donc c'est pour quand la sortie officielle de votre album Preuve à l'appui? Et tu quelqu'un nzembo ana écho des enfants. Na ozera l'art ba combattant na réaliser clip na réaliser pena makampo nzembo na bango fo basala ngo promotion nzembo na fo kende ti oni fo kota musika fo bakena ngo do texte moko ezana nzembo na fo bakena nzembo na ngana musika eleka na bashani nyonso mokili message nanga eyoka mabango siko ba faire passer message wana y compris makambo ba lobela ba mise basala ka mabe na yembi yango na kati lokola mise soko yambie na ndako bimi atika lobima na mwasi na yo na yembele ngo pe ba musicien na yembeli pe makamba be ba mise basala kati ba mise banzembo na bino za bien te kaka koti sa bimisa chuba musapi sala boye na yembi yango na kati nzembo wana so total soki vraiment ezalaka yango problème dona ndiminga risque bana na bana mai bayinanga et après son yembi nzembo wana bosondol na binonga wana to bomi komba kombe baby bo baby sina vina nga mubimba parce que bato babanga ko salelo ngana ngana sala na otasko ni bo sa pona ngana tiki numéro. En tout cas, Boïka, Prince d'Angola. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Kando Utoloba tout à l'heure va soutenir le numéro Pesami. Oh yo benga maka combattant. Donc yo zalara au fan de ça l'émission banzo finga benjura mabe abuzoba. Donc c'est comporter le roi mukolo le roi muto à l'école la bande de l'école donc ils a bien artiste yo à lobby que Azan a besoin de soutien pour soutenir pour que total ceux qui combat oh yandi mia memango au kokango. Ceux qui charge wana au kokango tina suka. Voilà, en tout cas total a peu sera aussi ça on rend ndimia aussi ça on tina suka. Voilà, mais pour se séparer un dernier message on a ba fan balandi biso et puis numéro sur contact un des ba signaler ngo bandela ngo lisusu et que salutations na ba tutu balinga Prince d'Angola Boïka de l'animation congolaise. Voilà. Nous les enfants nous déplorons les ports d'amassés de notre âge. Non, 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 plus jamais ça. Boyoka kolela na biso bana. Bolembise la biso mitema. Majorité. Yoka kolela na biso ba combattant. Bolembise la biso mitema. Ba combattant. Boyoka kolela ya ba musicien ya Congo. Bolembise la biso mitema ba musicien bobongisa maloba na bino na balo yembo topesa bana na biso éducation wana zaka mo eloko oza na école des enfants okide anzembo côté zokende Boïka yeyo onyo se loba miya mabe bolimbisa to aka bato soki mabe zalaki idéologie mikolo yo bele opemi okufi olongwe mais on est encore là tokobundaka tisuka moi je suis un soldat j'irai jusqu'au bout de ma mission même si ça va me coûter la mort nakokende po nakende te na odaye kaka mais mieux vaut tenter le coup alors donc na pesi bana mai nanga tu bambote courage mon frère héritier au poste mission quand d'ici là déjà. Courage mon frère, on a encore notre temps, on est encore jeune,
Dieu fera grâce, un jour ça va tout changer. Et courage à mon grand frère Fali Poupa. Je vis que Yopé Banile concert, Mbongo Belé Belé Zokoufa mon vieux. Tobeta kande tobeta nanu wana babatu na biso. Bayoka na baondule na biso. Bamsupe bakoma déjà mikotsa na komba pak andi masuika mobwe mwa soni. Bamsupe baoya kin baya na ba kermesse ya kin. Bamsusu baoya ba kin nawa. Po bakota kota musique a na kin. Et boba komba yo kandi ba komba to so baya bakota boîte te babi babina fort to bina fort. Problème ezande ke ezate ke ba mise batiko yemba komba na bango eza makamuso ndenge ba kota makamuso se belé babina kati ngamo komba tali boso mo bina animateur kutusus. Donc ezana bayat bon biso to opeksa mutaya na mboko ya yo. Mboka ba combattant mboka ya ba ta PPRD mboka ba ta palu mboka o eza ya ba congolais ezate ya ba parisien ya ba nante ya ba mission te vrai en Congo eza congolais donc mboka eza bon ba combattant ba bunda ni Congo faut ba yak mettre debout parce que nous sommes déjà à la fin. Voilà. Un dernier message et puis quelques salutations. On appelle ici Karine, Kalume, Bambote Bele, Carole Nsiangangu. Bambona nga Olanda te na muna umuki. Banga kaete, nga banga mbote. Na otala ndelo ni ebouger la sima la biso c'est di baka mana. Na o comprendre lo mo bouger nzoka ne mbwa nga za na mbwa la ndaku nanga. Na na mbwa na na donyau. Na mbwa moko. Opianya umona lamba na ngai. Oliake. Kondo gonya masima ndako soupe kitoko wapi donc on est qui kinazeri quoi donc voilà na pesi bambote belé pas tu te fais mon pote Godin Piame Carole Siangangu na bosanité de longues jambes bien chargées aquarium Jenile mabambote belé siko zali donc bana mai tout ba bon séjour na ba masa na ba na kin mo na bo bango zate po bango to na bango na to vana bango donc ya oloba mingi yati na ozela ka ngai numéro ya ngwana na pesi ba kombata ba sanga sini ba vie na ngai ba te belé maintenant ba tel biso de président na biso ba tayi de pes na benga pena na zo mobiliser po na mobiliser pena ba combattant na o ba za to zo pena biso ba tayi de pes to za na to zo ba carte électeur pour to voter mu konzo biso to kolinga donc ya ngwana quoi donc ba mbote belé na ba combattant nyonso respect na bino nyonso mais to sala ka musala te so biso tout comme ba fazer na mboka ngoma plein donc tout ça musala on a nos familles aussi on a des enfants. On a aussi des familles qu'on nourrit, donc voilà, donc vraiment ça passe, hein. Et le bal au baissement, ça passe, donc voilà. Espérons que Maramounion soit changé. Et voilà, nous sommes déjà à la fin, chers fans nautiques et la prince d'Angola micro. Si on a une animation, pour y a boycott de l'animation congolaise, voilà, pour ces pesabidons sur Zolanda. Dès que kaka, bref, à la pour bima, beaucoup somba, beaucoup consommer, en puis beaucoup soutenir artistes, Nanzembo Ayembi, écho des enfants, Toyo Kayango, très bien Maramnini, prince d'Angola, à Lobina Katsuana, maman Emilie Nzemba, moi si à papa tous pépélé. Mbetolo na Londres maman na ngai ya motema na bioza la ya kati ya motema quoi bazwa nyonso na London wana batikela mama Emilie Nzemba oyanga mwasi ya papa tous pepele ya mbetolo mama elikelemba munene Anita Kabamba Queen voilà na kati ya London wana et puis agence GPX avec les boss Gaston Chenda na kati ya London wana olingi biloko ne koma na kin avec beaucoup de sécurité une seule adresse agence GPX avec le boss Gaston Chenda signé Serge Mpiana Cordon. Voilà, son Nathalie na Kenya, na remercie déjà champion Kayembe. Hein? Donc champion Kayembe no Bana, balobi Barcelone Mandoule, moninga champion Kayembe, leader Igwe, Blaise Kava na Kenya wana et je ne pas oublier ma chérie balobi voilà Merlin moi c'est qui toro le koloboko voilà boire. Ah dobo boire kilanga moto pena. Ah mambo yango. Dodo nani? Dodé Mboazi, le vrai, hein, na boaki. Voilà, Dodé Mboazi, le vrai, na Kenya, on a. Yewapi. À Paris. Paris, ah ok, na PC Bambote. Voilà, signé déjà
Prince d'Angola Boyika, voilà. Et puis merci déjà la fan nyonso bolinga Betty Masengu de partout. Merci pour l'attention particulière, voilà. Merci déjà Cédric mon frère pour les images. Merci à papa Davumbama. Bisous à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa, et merci aussi à notre cordon Timothée Piana Serge Yambinga, Yamaele Yamwindu, Christian Mbouimbouiwetu, et merci infiniment à notre boss l'ingénieur Afungindu. Chers fans, cette émission tend vers sa fin et d'ici là portez-vous bien, on se retrouve déjà à la prochaine. Je vous laisse avec Boyika de l'animation congolaise Prince d'Angola. Merci beaucoup. Congo nazogende nango wapie ale Congo to batelango Congo to batelango ale mboka bakoko batikela biso nanko eza nini Congo mboka bakoko batikela biso nanko eza nini Congo totika koboma mboko yo sikoboma mboko yo papa Lumumba genda Papa Franco agenda, Gumani Fulangenga agenda, atikela biso nini mindule. Na bi écho des enfants zoya, ba combattre ma wana siko ngana ndimi charge. Na yo kapé, na limpe na bato ba beta kate ba yo kamute mazuwa, tala yende nga komi combattant, akomo défendre mboka nde ba combattre ba sali pona yi. Nazo zela, j'attends.